na kota la bongo na sima na ngai naza komona mama Denise asimbi mikanda e nazali komituna eloko nini fondation amemeli biso bongo fondation Denise Nyakero azongaki nsima te na mbula oyo akanisaki korenouveler bongo contrat na ye Campus France. Bandeko na ngai oyo bazalaka na mboka poto boyebi République démocratique du Congo na kolanda bambula oyo meuta koleka depuis 1960, 65, 90 ti tango Kabila tiki biso toyokaka bourse wana lokola ndoto. Mais avec Fondation Denise Nyakero ayaki alobi pe makambo ya solo alobi na kati ya fondation na ngai nazali na excellence ya mosala nango nini excellence ezali mosala na yango ezali bongo kozwa bana oyo ba distinguer na examen d'état e kosangisa bango kotinda bango na mboka poto kosala bongo oyo tobengi ba classe ya science na technique oyo bongo lobi tango bakozonga bakamba pe mboka na biso République démocratique du Congo. Bandeko na nga na 2020 mama Denise na fondation na ye baye ko signer contrat na Campus France. Soko batu baye bakate balobi 37 bana par an bako bana kokende kotanga na mboka ya France. Ya ofele ndenge biso tolobaka me boyebi ndenge bourse ezalaka e botala niveau ya mama wana akanisi lobi ya bana ya République démocratique du Congo ya solo kubenga mabongo première dame na kombo na yo Denise Nyakero ezali kuuta bongo na Nzambe e na 2024 awa aye ko signer contrat lisusu na Campus France koloba azongisa lisusu contrat mais na 40 bana 40 bandeko na biso oyo bongo bakodistingue ndenge tobengaka 40 bakendaka na mboka France bakende kotanga ya ofele na kati ya Fondation Denise Nyakero. Boyebi bongo asinyaki contrat na madame Donatienne yende moto azali bongo directrice ya Campus France. Bandeko na ngai ya lisolo ya Congo boyebi Congo wana ezali mboka na biso bokolanda nga malamu bokolanda nga na boike pe bokolanda nga na boko nalingi koloba nini na boko nalingi koloba kozala bongo na mama Denise ezali mama oyo azali kolobela bana na ye na makambo etali mayele boyebi ndenge toujours tolobaka kopesa ngai te lakisanga bongo koloba mama Denise azali kozwa bandeko na biso oyo badistingue bakende bongo kotanga na mboka ya France azali moto oyo azali kolakisa bana na biso koloba pona lobi nakoloba bosolo ekosikola biso na boyike na koloba nini na boyike na koloba boye fondation plus forte na kati na ngo tozali bongo na excellence oyo ezali kozwa bana na mbula moko 40 bake kotanga na mboka ya poto bongo na compte ya fondation plus forte oyo ya mama Denise Nyakero. Bandeko boyebi bongo azare ezali te boyebi bongo kozala na mama Denise Nyakero azali lokola Marie Antoinette oyo nalobaka mikolo inso Marie Antoinette bongo ye ayaki lokola Jean-Baptiste ko annoncer makambu oyo koya me mutu oyo lelo aye kosimbisa bato makambu oyo bango bakanisaka makambu oyo babandaki kotala na musika mama Denise asimbisi bango bourse yango oyo ekomi réalité bourse wana oyo mama Denise etalaka bongo elongité etalaka bongo province te etalaka bongo tribité metalaka eloko ezali na kati ya motuna nakoloba bosolo
ekosikola bino esengeli bo partageaka pona intérêt ya Congo esengeli to partager ba image pona intérêt ya bana na biso information ekoma ti place esengeli ekoma ba mama ba papa bayebisa bana na bango botanga bozala mayele esengeli to partager vidéo oyo eloko na sepelaka nango na fondation plus forte oyo ya mama Denise Nyakero et surtout Excellencia ekopesa biso lisusu baboti koyebisa bana na biso kelasi ya monde ezali avenir na lobi mpona lelo tosuki wana napesi mbote bongo na Nicolette Tung oyo ya papa Bobi napesi bongo mbote na Irene même na oyo ya papa Fabrice napesi bongo bambote na ngai na Zizu oyo bongo asalaka quelque part awa na mboka Owayo Colombisa bana poto buka bola pote elikia lisusu na kobonga na bakelasi ezongi na mama Denise Nyakero na suki wana bayo